maloba oyo balobaki eza maloba ekoti kokanga moko na kati ya boloko tout comme yango komona pe ke ntango mwasi akufi mobali awumeli te ayo prosala nini aye kokufa ama mutu ateka ama mutu pe basu. Donc c'est-à-dire que ntango ake komwaka mai akamataki mobali na ye akotisi ye na kati ya boloko ya baesprit de mer ya ndeko oyo bazobenga soki abedi oyo abomi ndeko na revolver Béni. Oui. Et les frères là béni atia na mutu na ye loko moko génération de génération na ye écoute le problème et ça la ama mutu so bomi yango elongo li président na pouvoir oui. Et ça la ame mutu so lié yango mais obomi yango mais okoki ko maîtriser yango te et ça le ko la kaya bomi ndeko na ye Abel ame Abel akoko maîtriser yango te. Ce n'est pas n'importe quel père spirituel. Parce qu'il y a d'autres pères spirituels. Oh, il y a mon gars emprisonné par maman. Ah? Mais oui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont emprisonnés par maman. Au mon araïpé? Comment on a noté? Dans mon nom de Belzéboul, dans mon appel Lucifer. Le président Félix, c'était un don. C'est un don que Dieu a donné aux Congolais. Ceux qui pensent que c'est la grâce. Mais pour le moment, c'est un don que tout le Congolais faut battre là. So lingo tika bana mikiete kota makamba politique. Pour la éclairer ta peuple de Dieu. So lingo tika église pe bato soit le continuer ngote papa kota makamba politique. So la plupart ya batata na biso kota politique. Ministère Kenda, ministère Kundama. Il a la différence entre la prière et l'invocation. Moi j'invoque. Ok. Ngai na kota kana katia bonzambe. Prière eza ko senga tout comme bakoto pesa yo, tout comme zamba koto pesa, tout comme bakoto pesa yo te. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom peuple de Dieu, yabo nsambe ya pambola bino bandeko nyonso surtout oyo soutenaka orphelinat na biso. Je souhaite tout la ministrie, je crois ndeko nyonso surtout oza komona bana na biso ndenge balati ndenge bazaleli ndenge bavandeli. Je crois bana na biso oyo bazali ba orphelin oyo bakufeli tata bakufeli mama. Je crois ndeko na ngai bana oyo babengaki liwate bana pe bakanaki tongo moko te tata kokufa mama kokufa. Yo oyo oza kolanda mission oyo yebaka ke ndengo za koyoka yango nde yo zali tata ya bana oyo yo ndo zali mama ya bana oyo ekobosana te balimero na biso ezali wana soki nkolo ya bonsamba kosunga yo kobosana te ko soutenir ba veuve ko soutenir des orphelins parce que Bible ça ko na biso vraie religion ezali l'église to za komona te mais vraie religion ezali ko soutenir des veuves et des orphelins et orphelinat to zali na mosengo numéro 42 na commune Limete et précisément na Kingabwa point chaud soko yewana romon orphelinat na biso ezali wana et numéro pe soko ko to soutenir bana na biso na quelque chose numéro M-Pesa eza koleka wana numéro ya Orange Money eza koleka wana omoni ke ko tuko lati sape ba fève et numéro pe soko koleka wana soko omoni pe ke rosombela bango mama puto rosombela bango belamba obengi biso na numéro wana nzamba kosanga te ko pambola yo kolo apambola yo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et si que la fidélité au Papa Bisso dans le meilleur de chaîne Ouizalaka, la chaîne qui vous ressemble chez Bisso Télévision, chaîne Oekokani na Yonanga na Bisso Nyonso. Merci na bandeko nyonso ba s'abonner na kati le meilleur de chaîne parce que ngana Papa Sabino Longonia pour bo s'abonner na isika malamu. Tozalaka vraiment édifié na kati sa chaîne Oyo parce que Nzambe azalaka au rendez-vous yangwa sungara biso boye bakozwa
ba édification na bino na ba émission nyo sekota ka ici que bravo Jésus derrière le masque c'est grâce à Dieu police des stars Zamba zalaka vraiment au rendez-vous pour na kosunga biso na kati ya chaîne. Merci aussi à l'équipe technique à chez Biso Télévision, merci à papa Israël Monzo, merci à madame Dako Ariel, merci aussi à papa Guy Moteba mutu moko azo commander plus de 10 000 boutons et pour Biso Loto bimakito ko na banda kuna bino, c'est grâce à papa Guy Moteba. Merci aussi à l'assistance de Jonathan. Merci na bande ko nyonso oyo balingaka biso pe na yo muto lingaka biso te yo muto lingaka biso te na kosenga yo linga biso parce que pour na yo ezalaka libaku mais nga na koyebisa yo jour okoma na prise de conscience pour comprendre que eza libaku te eza esprit ya Christ nde ezosunga yo pour que ozala édifié mais au monde nango lokola libaku mais na koyebiso ke eza libaku te. Merci aussi à Papa Chuk Moukadi pour nous avoir confiance et à Rosa Lokola présentateur pour nous émission lelo et ça na canal Papa Chuk Moukadi lelo tout le monde peut ba moi ba papa ili c'est Papa Chuk azalaki na motema mola moté mais peut-être musupe lelo na yeba na te na batu nyonso na bolamu oyaye nde balobaka na langage moko simple et mon nous vivons et tikana lobele ba na tiele ba genre de fleurs tant que azar na bomoi non que azate na loba malamu na été na loba malamu ni na moment où azali pour que bisika ye moko pazali amona ke oui grâce aux nzamba chaki na kati na ye pour abimisa biso lelo na misu ya batu et longo nyamingi na Papa Chuk Moukadi longo nyamingi aussi na Maman Lydie Moukadi parce que walwaka derrière un grand homme il y a une grande dame automoni Maman Lydie Moukadi azalaka wana toujours ya papa pour na kosungi na ba conseil bandeko balandi toye na émission où ezalaka police des stars pourquoi parce que Christ a sali biso to zala ba soldat to kende ko évangéliser to longola peuple na kati ya captivité ya diable alanda nzela ya Christ pour azala sauver. Alors, biso nyonso toza ba police, toza ba policier plutôt, biso nyonso toza ba star parce que muto azana Christ nda ko mara star. Tant que ozana Christ toza star te, ba o mona bazara ba star wana ba loba ba vrai star te parce que en coulisses alelaka, ensegnaka. Mais biso tozana Christ en coulisses, même en public, to vivra toujours nesengo. Pour au monango tala ba figure na biso monake muto yo azana nesengo na kati na yi. Yango toyaka na émission où eza police des stars pour na kosunga yo olongwa na place ozali okoma star pour otambola na Jésus Christ na vie no mobimba. L'autre fois ozaki awana papa Josué Kitula ou azali le prophète et azam mutu oyo a vivre tant ebelé na monde satanique azalaki ancien magicien oyo bande kosala makambo mabe mais nzambe lelo akangolié akomosa ila nzambe et à travers ye ndeto yebaka comment ba monde wana yopéraka ba mitambo ba chaka ndenge nini tolobelaki à l'autre fois ba prison satanique yo monaka ke oza les mais peut-être muso na kati ya prison mbongo yo simba omona yeza mbongo ebele mais oza na cette limitation et muso nzambe na bokasi na ye alobaka yo osimba au-delà ya $10,000 mais biso monaka yo simbikaka 10,000 et muso simbi $1,000 eza mbongo ebele mais eza na cette limite na yo oye bango ndeni ko za na prison satanique tokolobela pe bongo makambo to mona ya ba prison pe kaka to mona ndeko na biso moko mwasi awazolela bakangaki mama na ye azaki pe na kati ya prison et ça la ndenge nini obande ko travailler pa mutu mbongo bungi na ndako mutu wana biki yo ndi mutu yibi mbongo na ye ake ko kangisa yo nyonso one bazaka na monde spirituel avec comme na partie physique tokolobela ngona mosai na nzambe ako expliquer biso basi nini nelakisaki mutu aza na kati ya prison satanique yango na émission alelo na kosenga yo ozwa mayo tya pembe tant tozolobaka ozomela mai mpo ozala édifié soko koma édifié te na émission alelo nayebi te se kopesaki biso motema na yo te ozwaki motema otie mopanzi mais soko ozwi motema na yo ozwi deux pieds sur la terre otie ozoka nde tozoloba ndeko na ngai okobenga okotatola monene na nzambe et papa Kitula napesi bino mbote bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa. Tout ce pays sur Ozana Bino. On a na CP le menu vraiment. Bonne santé physique. Oui, santé nzambazo batela, tozo bunda malgré musalango. Ezalaka tantôt plus tôt mais ko le musale moko azoko batela biso, musala quand même un peu ça va. OK. Ça va. Est-ce que vous avez biso na prière? Oui, pourquoi pas.
Seigneur Pambola émission Lelo, Pambola Balandi, Pambola Moutounos en la partage. Sagesse, intelligence, et ça la partage na biso, na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Prière la Bible a vraiment na efficacité à makasi. Pambola émission Lelo, muto akolanda biso za le défi. Ezali na maman abengi ngai, je le salue à passa, maman Christelle. Robi tant que papa ça la mission, il y a telle mission en retard. Parce que na YouTube émission comme un nombre de jours Israël. Mais à l'obi quand la prière où il y a ouverture bobanda inango ezala ki défi. Songa la inami tuna. Ezala ka ngolo nzambe de muteza na kati na bino to mo elo musopeza na ngwana wa giri. Bon, premièrement au côté dégager onction te ceux qui ont dit envoyer te. Première des choses, deuxième des choses, au côté de dégager onction te si tu es pas un homme de prière. Aujourd'hui, il faut dégager onction si tu n'as pas la crainte de Dieu. Le boulot qu'on a mis ça, tout, les autres salles qui prière nous à la vie. Donc c'est ça. Mais maintenant, nous avons une rediffusion, à vous l'édifier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la Bible, tous les salles les a dans ta présenté, les critiques, tous les salles là, les bisang les a comme rediffusion. Parce que l'oba, batika ils ont écrit. Donc c'est la raté atana kufi na mikwa na ngeke zala na yango. Wana za histoire ya Élysée. Atana kufi bilamba na ngana kotika za onction. Wana Eli tanga zo matali kola tikeli. Donc Eli akufa kite menga atana kufi bilamba na ngeke za onction. Tout yange za onction. Bala nzambe baza édifié parce que tozana le prophète Papa Josué Kitola, l'homme de Dieu. Yamboto banda si to sera kinango pour aussi sa continuité nango na mois autre nango ya avril tant que prophète parce que na époque wana a prophète bané ko mona makambo na venir ozomona nini pour na mboka pour na chef de l'état pour na population par rapport à 4 mois tito que nous 6 année mobima 2026. Bon, première des choses, ce qui est important, ce qui est na ba émission sur la salle, naza parmi ba pasteur oyo baza l'émission à la langage, baza ko travailler chef de l'État à grand chef. Donc c'est-à-dire que naza na kati ba prière nanga, mais naza ko travailler comme pour ya motuana. Pourquoi? Le président Félix, c'était un don. C'est un don que Dieu a donné aux Congolais. Au moins que Namikole Koya, ceux qui pensent à la grâce, atteindre la sur son moteur aux alacos, les cahiers, examen. Mais pour le moment, c'est un don que tous les Congolais faut battre là. Parce que il faut te protéger. Et pour naïma bien mourir comme matin. Nous sommes là, battre là. Et moi, tout ça, moi, malam. Nous sommes battre la biso. Et surtout, pour les chrétiens. Moi, ils habitent malam. Tout chrétien, ils ont la parce que tant que nous là, encore, on doit protéger biso, il y a des gens qui sont là. Mais, bah, oh, bah, on biso un message. Dans moi, oh, bah, ça, la caque est fort. Il y a des manakati, bah, pression satanique. Il y a pas ça, l'effort, il y a comprendre comment que le monde spirituel est fonctionnel. Et que ça, les gens malam. Parce que surtout le but de sa prophétie, nous sommes en politique. L'église est biso to le rappel ma politique, c'est très dangereux. So lingoti kabana mikiete kota ma politique. Même pour nous éclairer ta peuple de Dieu. So lingoti ka église fait ba tout soit le continuer ngote papa kota ma politique. J'ai béni seulement le chef de l'État. Il y a des côtés ça nécessaire pour nangai. Parce que la politique tue. Le côté bon ministère, à tous en ensemble, le côté bon ministère. Sur la plupart, il y a tata na biso côté politique, ministère ekenda, ministère ekundama. Ata ce qui na moto ekundama. Comme bon na yeba ndoyo kana sur na miracle te, comme bon na yeba ndoyo kana sur na domaine il y a église te, mais comme bon na yeba ndoyo kana na domaine il y a politique. Et mukolo ba ko kangai histoire ekiti. Donc nous ne sommes pas la politique. Mais j'ai soutenu le chef de l'État dans un moto en solo. C'est ça. Le seul bateau à ça 10. Dieu me voit, Naza. Naza parmi bateaux, je soutiens que Fardé c'est dans l'Est.
Ok, ocha maombi. Maombi te, nga naza prophète, naza basé na sacerdoce. Il a la différence entre la prière et l'invocation. Moi, j'évoque. Ok. Moi, je prie pas, moi, j'évoque. Na moi, mukeka explication. Évocation, la prière. Invocation, ezali, ngai na kota kana katia bonzambe. Prière, ezako senga, tout comme bakoto pesa yo, tout comme zamba koto pesa, tout comme bakoto pesa yo te. Mais ngai na kota kana katia bonzambe. Donc, la sa moto, la sa mabele, mais na visite à 4 ans. Kolo lobi, ma pate nanga ba yebinga na mungongo nanga, ngapi na yebinga na mungongo nanga, na mungongo na bango. Donc c'est-à-dire ce sont des gens au bakenda ba vendre na tonne na tata ba sololi. Je ba la relation wana. Mais mon toi zo senga, tout comme zamba ko to pesa, tout comme ko to pesa yote. Mais mon toi ça ko évoquer et raté. Et raté. Mais là on a zo expliquer yo, ton mo to zonga kawa. Gaga mais zamba ko bomakai. Ah, Gagame, Nzamba Boumakai. oh. Ton moto songa ka. Ce qui Nzamba ou tiki en fils va perdre pouvoir. Ok, ok. Ce qui t'aime Nzamba Boumakai. Ça, c'est la prophétie. Quand il y a un ballon de l'eau, Nzamba Souki Sakai. Et l'on a travaillé à Yangoana. Ok. Puis la travail pour faire des côté Nazana Kangama Kolonanga. Non, sur la Nzamba battre la banque. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Et Nasimbi message malamu. Tongo moro tozongaka. Et le président Oazo Aza actuellement na Rwanda a Rosalara li sous-souté. Oui. Yango bison to simbi ici que batali biso pe na moment oyo. Tozongaka. Tango bozalaki na monde wana. Obane ko travailler mingi. Méthode ni to mécanisme ni bonne ko sala. Pour na ko freiner pas peuple de Dieu à côté na kati ya prison satanique. Premièrement, tous on a plusieurs méthodes. Même le lot, le pasteur Ming bazote ya bandimi, ce que je baptême, babondeli kaka pona yo, vous avez besoin de défense non. Ok, défense c'est le comme ça. Bible sur le banabiso mission ya Christ, ce que batbaling batanga faut batenda rotanga mingi les 65 ou 63 si je ne me trompe pas. Que kolo tango aye na kati ya temple a fongola ki livre Esaïe. Tango zo tanga yango je crois Esaïe 65. Alors bien comment que l'esprit du Seigneur sur moi. Et pas kolinga pona bimisa batu oyo basani na kati ya captivité. Batu basani na kati ya prison et batu basani na baker brisé. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc tout ça na trois sortes. Il y a kokangama. Totengi bamboka te kokangama, tozana boloko, tozana boumbu, pe tozana mitema oyo kisami. Alors, na domaine ya kotia batu na kati ya boloko, yango yo frère Eli, il faut zala trop prudent. Même ba pasteur, bando ko kabolo ba pasteur message oyo. La plupart ba pasteur même tant tozo kanga mariage, to église eza kozala aussi porte. Ozo kopi ça aussi batu na kata ba boloko. Oui. Pourquoi? Parce que tant asa okanga mariage, maloba o batu mi balé bazo loba. Ezali maloba moko, oyo même la plupart ba pasteur. Tozo mona ngolo la blague, mais tozo kanga mariage et mariage on a tango moko et quand on compliqué via mobile et quand on compliqué via moi. Pourquoi? Moi, ça suis exemple micro. Yonga nganzambo zawana. Ke mobali nanga. En dehors na yo. Na sala mobali mususu te. Oh, que Bible ça ko le bana biso le kumboko. Adoration faut donc et ça na monte mon que faut adorer. C'est Seigneur Jésus-Christ. Mais au comment on a qui maloma. Moi si to mobali. Azako bimisa. Tango baso pambola mariage. Maloba wana ezali moko ya ma condamnation oyo soki couple wana eza na nzambe te et que kota na kati ya boloko. C'est pourquoi roya okuta bamibali mingi après mariage tout est bébé. Peut-être famille ça va innocent. Pourquoi? Maloba oyo balobaki eza maloba ko tuko kanga moko na kati ya boloko. Tout comme yango comme on appelle que tant moi ça kufi
mobali ya humilité ayo procès la nini ayo kokufa. Pourquoi? Parce que malobo balobaki na chair ezalaki oyo ehonoraki Zambete, ezalaki oyo ebengaki Satana, ezalaki oyo ezalaki kesinga mobali pas soloba antérieur na yo nazala mwasi mususu te na kosala kawe mabete yo kaka yo ndongo za wana yo nde moya tongo yo nde moya pokwa afuka meli mwasi na ye et bien toutes ces choses là tant que cela ça y est alliance. Tous en Exode chapitre je crois Exode chapitre 20 et le bique boko fuka mat liboso ya biloko nyonso tu mabolo ngona biso sengeli efuka milaka nzambe mozo mona ke mobali azoke ndokolata sa mwasi ne alliance afukami. C'est une prison. Oyo mutu azokota na sa prison, même nous les pasteurs, tu s'est libéré voilà plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as dit? Tant qu'on va se prendre pour le mariage, l'esprit de Dieu ça voilà et le mauvais esprit aussi est là. Non, comprendre. Malobo balobi wana. Mukolo mobali ya kokendo salaire, ya kokendo kokuya na libanda. Mobali wana akoriske kokufa, akoriske malade koti na ndako. Parce que malobo balobaki. Malobo balobaki. Liba banganga nzambi. Liboso banganga nzambe, bakena ngo mabe. Alors le diable aussi, il peut profiter à travers cette parole pour eya kokanga mutu. Écoute ça mutu. Na kata boloko. Yango zo mona moi mobali ba vandi na mwasi, libale panzani, mwasi kotati kali azo balate. Mobali peut kotaki kuna divorce sauf ça les maisons continuent à. Pourquoi? Tant bakangi mariage, malobo et ça n'est que les deux personnes bakote na kata prison satanique. C'est beau travail rapide c'est na pasteur. Mais papa, mais tant que tu m'as dit maloba wana. Le lème mon abisso, Bible se comparé en gros et ça le col à gouvernail. Masou et ça monene, mais gouvernail c'est le comment que ça na sima masou, ce que tangi keboye, même pas keboye qui est de la gauche, ce que keboye. Et Bible le bien absolument le mon abisso ça ndenge wana. Et ça le col à ti jamais et ça mon keme koto. C'est-à-dire que à travers maloba le diable, en même temps que notre travail magique, on peut récupérer cette parole-là. Et tout ce comprendre, papa. Quand tu as un ganga, quand tu as un maloba, c'est un peu famille. Est-ce que tu as un mais pourquoi pas? C'est un pasteur qui n'a pas de liba là. Pourquoi pas? Même pasteur n'est pas un serviteur de Dieu. Mais les moments que il y a un mariage, il y a un mariage, il y a pourquoi les musulmans, quand tu vas là-bas, c'est 4, 5, ils continuent à évoluer. Dans le ligne. Quand tu vas prendre le mariage, les musulmans vont chrétien va le ok. Et les musulmans, moi, si je suis vendu, malédiction est quoi t'attends? Ma belle, ça l'a été. Cachot, ça l'a été. Monsieur, à ce qu'on parle pour le mariage, qu'est-ce qu'il a en train de dire? Mobile, c'est moi aussi. Abindengue maman nanga kufa. Atikanga na yo. Mukolonga pena kosala mabenga funa la maman nanga. Aujourd'hui, on est en train de parler malade. Okay. Malade ya makasi. Tamba bengi yako le papa. La tunie ni kambonine. Oba tu so babima. Ba tu babima na kati ya hôpital. To tikali na ye. Ndaba nduko expliquer. Ntalendeng na sa moi si na bimaki na ye banda na bimaki na na kuma komona mama nanga donc na tuni bien mais ko resonner na bimaki yo tabaka mariage na yo le baka boy obo ça de le quoi donc c'est-à-dire que mariage mais église auto so ko ça na ngo ce qui pasteur aux a pris d'acte frère okota na prison et bakufi à cause c'est-à-dire le pasteur il peut être un bon pasteur. Mais les moments que Yebi go mariage fait, on comprend citation. Pasteur Rodo Zalanaye envoyé été. Rodo Zalanaye un bon pasteur. Mais les moments que Maloba wana et ça madame le diable va finir. Akangi. Akangi. Jardin de papa et ça va ça qui pour la santé. Et ça qui pour la bas ensemble. Mais les moments que makanisi, il y a Ève. Et comment qui à côté, ça à côté. Donc c'est-à-dire que le diable, prison, on peut toujours quand on sait de la magie, prison, on sait de la mine, et ça aussi prison à l'oba. Moutassu va te malobani na sa moloba devant les gens. Le lot on a le lot même prison mine va toujours content par TikTok. Dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est minayo, il faut choisir miano publier en gros.
Au lieu dongo dongo fait bato nyonso ba bakende dongo dongo. Biloko nyonso to na papa to ça les frères bakake et ko tu ko envoyer ko kotisa mutu na kata ba prison. Donc c'est-à-dire à travers maloba. Et ko to ça na ke mutu akanga na kata prison, simba kate nyonso simba kate, il faut chrétien la plupart ba chrétiens bazonga kana mukolo babala naka. Mukolo ati boso pesa kala tisaka mwasi ne tomba na ye ni na fiançailles. Maloba ni na lobaka, maloba bon, comme on dit, même tant que les autres frères majeurs, on peut récupérer ça. Et deuxième des choses, et c'est quand moi, c'est ça qu'on passait rapport dans mon bal. Donc, on passait rapport dans mon bal. C'est pour ça que l'ensemble était. Et ça, moi, si je suis tombé, je suis sous. Alors, je suis comme un biloba. Na sabi loba loba na yewana que ya fou voilà les kayabu na pili ya rubueta allez abandi para moko biloba loba. Na sabi loba loba wana quand c'est pour ça que non, il a des esprits. Les esprits témoins sont là. Tant que yo lobi biloko na yo lobi et na suka na yango. Mukono kino salaire et les esprits là va vous amener en prison. Donc c'est-à-dire que domaine il y a autre chose qu'on utiliser aussi pour nous amener dans la prison et ça dit aussi maloba. Et ça ne va pas finalement ça kaka maloba. On maudit. Donc pour na et c'est là que non, mon père au côté de la prison. Et la prison, on se souvient qu'on récupérait. À ma bateau, au tient on a prison. Et ça, il loko moi, n'a que mon abo lumpu ya tata na ye. Même mon amo par hasard, et quand on kangayo. Et même on a prison. Qui ça la deuxième me regarde. Na monika na mbala moko mais na deuxième me regarde. Problème est ça ni. So image anneli moi rapide sur place. Mais ça la moto mususu. Au monde image etikali. C'est une prison. Oui, à partir de ça, c'est la Yohana, et le Bretika, et que même en prison. Parce qu'il y a des esprits. On va contrôler quelqu'un qui a pensé à battre. Le monde des esprits. Le monde des esprits. Il a des esprits. Oh, tu as un esprit a suffi. Tout ça, l'esprit, monsieur, tu as un esprit à discernement. L'esprit a connaissance. Il y a un moment où la plupart des prophètes, la plupart d'autres personnes, ils sont en train d'utiliser cette démon-là à connaissance. Donc, ce qui est esprit, il faut y penser là. Il y a penser négatif. Avec non, mon tour de gazéka, mon égo, maman, et tikani na motu. Vous travaillez, par exemple, à côté de la prison. Viens, mon bébé. Donc, on a plusieurs sortes. Il y a le lingoyo, et c'est là qui est, on retrouve dans la prison. Et comment on a vu à mon désert, viens, mon désert, et ça, là-bas, prison. Ça dit que bateau va me sepler ça, me balle va me sepler ça, bango na bango. Donc moi ça me sepler ça, yemoko. Ça peut vous amener aussi la prison. Donc parce que les sous mon surtout au salaka, il veut la graver les longi soit dans le boko. OK. Les sous mon nyoso, auto mutazo sala. Ce que bête le longité et que bête manayo na le cola le boko awo. Alors esprit nyoso ko le ka famo na yo. Et les mêmes choses aussi, là nyoso to salaka, ce que bête le longité et la plupart des prophètes d'Atalolbi, la zone où on est trois, ils n'ont gagné. Nous avons besoin de continuer à prier, quand la chose fond. Mais ça, nous sommes bataille, sinon, nous sommes en train de nous étouffer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes. Il y a un dingo, on t'a retrouvé quand on a quatre, il y a bolo. Ce qu'on a dit, c'est que Yohana, et ça, on dit que moi, on a biso, na wotanga komona été pour na personnalité nae aza mobile azaki na mwasi parce que nayebi pas na bino to réponse parce que borumela yipe na monde wana nzamba talisaki bino comment ça se passe pour boya le long de bokomi prophète de l'Éternel oyo plus de 10 000 personnes bobika canal na canal na bino parce que ngalo ba grâce ezaka ya nzambe ezarani na canal la mutu poto mono pas Moïse na canal na inde ba na Israël ba bima na kati Égypte ba obota tina mwasi mwasi ko mocha menace il faut to bota abane ko sala place à bien akei ba saleli prière ba tango ba lataki ba pembe na ba chapeau nzamba la pembe na ba chapeau nzamba ne to mona le roi bandeko na bisu église catholique dans le bité que les églises catholiques ba pesi avocat ya mobesu akomi kombo ya mobali na ye na litama moko ya avocat na litama musu akomi problème na ye ba bisi abomba avocat wana tie kotela tango avocat wana eteli ake ko bwa kango parce que bazalaki bato ba vanda
ba côté océan bazaki kota mwanda abwaka ngo na océan parce que zaki ba essayer abwaka na mer o ezochola abwaka ngo wana na moment où mobala longwa musala mwasi wana kufa fox nini kozala na nature likola ba fruits ainsi que na kati ya mai. Oui, si je ne me trompe pas, Ézéchiel chapitre 13, verset 8, hein, ce qui est la bosse sanitaire, oui. Non, Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Kuna Bible ça on parlait sur les vendeurs des âmes. Ok. Ama mutu ateka ango. Ama mutu pe basomba ango. Donc c'est-à-dire que bato ya kenda ki wana basalela ki kisite pa bota. Le problème est là que na erreur o ya kenda ki basomba ki amna ye basombi ama mobadi. C'est pourquoi tant il y a commis et le wana de temps maman quoi commis comme moi si y comme de temps maman commis comme mobadi dans la boîte qui yango dans l'océan, c'est-à-dire que pendant le baki na bino même Jésus-Christ il a reçu des noms au-dessus de tous les noms dans 4 endroits. Likolo, Mabele, Mère, Père, na se à côté de Mabele. C'est pourquoi la Bible dit tout genou fléchira. Na Likolo, na Maï, na Mipépé. Donc 4 endroits où il s'agit les endroits les plus très dangereux. Un jour pour le bien quand même. Donc c'est-à-dire que tant que vous boit Maï, à Kamata qui mobile na ye, à côté ici na kata boloko. Il y a un esprit de mer. Le mobile, azali na ye na kasho ya mai. Attention, mboka ya mai, mokili ya mai, eza monene koleka même. Partout tous mon France, Belgique, soko sangisi yango na mokili ya mai, monde des eaux, eza monene koleka même mokili ozomona. Ato sangisi France, Belgique, et que kokana na mokili ya mai te. Donc na se ya mai, ezali na ba mboka, na ba ville ya minene, pe ezali na ba prison. Ou ezali na se ya mai. Donc c'est-à-dire ndenge ya kendaki kakawana, il a fait la vente ya âme na ye, pe ya mobali na ye. Banganga basaki na besoin ko yede ete. Donc c'est-à-dire banganga wana, basaki déjà na besoin ya sacrifice. Et sacrifice on basaki na besoin, basantaki déjà que ekokani na âme wana. Parce que âme nyonso tout on appelle ça sacrifice. Âme nyonso tout on écoute rappel na boloko. Âme écoute na boloko, ezali âme on peut appeler ça sacrifice, ezali. Âme nyonso tout on écoute appeler ça sacrifice. Et ça là âme c'est ça quand au toucher yango, au bomi yango, et ça le corps de bomi 1000 personnes. Je peux vous donner exemple. Il y a un déco, oh baso benga soki abedi. Ouais bomi déco na revolver. Béni. Béni. Oui. Et les frères là béni. Atsana mutu na ye loko moko. Génération de génération na ye. Écoute, il y a un problème. Et bon, mais oui. Parce que amour yaki oboma. Et ça ama mukete. Et ça ama munene. Yango moni ce que c'est là qui ama muké. Et quand on met un bon niveau d'éternité. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un dans la spiritualité. Amina yesa munene. Ok. Yango moni batumsu se passe pas ton bomakate. Et ça la ama mutumsu se bomi yango. Et l'on le président à pouvoir. Oui. Ceux qui n'ont pas cette chose à la Madagascar, tombent comme un bon vendeur des journaux. On t'a dit qu'il journaux. Tant que Bomiye, n'a pas policier si je ne me trompe pas. Et révolution bandit, on a dit que la présidente à pouvoir. Donc, mais ça différent. C'est une des vous avez un monde où on a des bonnes qui lient batu. Excusez-moi pour le terme. Bonne qui y a des caractéristiques à am. Auto aussi ma am. Am, monsieur Satan la routine d'ailleurs. Kende Boma. Au bomi yango ko maîtriser en côté. Am non surtout yango ko maîtriser. Am non surtout yango ko maîtriser. Non. Et ça là-bas am moyo ko maîtriser. Et ça là-bas am ko maîtriser. Et ça là-bas am ko lié, ça là-bas am ko lié. Et ça là-bas am juste au bomi yango au kan sorti dans la bolo comme ko dans la prison. Si ba am wana ngo ko lengana. Ba am wana ngo bande ko ma so ko telengana parce que au bomi na tana yete. Au quotidien, on a belé na tana yete. Et que tout ça, dès que mon histoire frère au babomi,
Bah, quand ici, ma belle, n'a pas été. Alors, à moi, n'a pas maîtrisé encore. C'est-à-dire, à moi, ça mon aîné. Méthode de monsieur Zate. Il y a un moni, quand les alaki, et là, il faut que le bain va sango. Quand les alaki, il y a marqué à l'attente des autres Telengana, parce que, mais ça, mon aîné, au mieux, on attend les uns à côté. Et c'est un il faut que nous reçoivions ce quoi, et bah, prêtre. Quand les alaki, bongo. Pour que les kanga à moi, on a maîtrisé un go. Nous avons bolo que ça te. Nous avons fait ce jour de mort et ça te. C'est du genre de âme. Il y a un moment où ça l'a raqué. Mon tout le monde a joué avant d'ici, on a sanda dans Betou naïe. Avant d'ici, on a quatre bureaux naïe. Et comme nous coopérer naïe. Donc âme nous se sent de mon côté. Âme nous se sent de mon côté. Bah âme c'est différent. Âme nous même temps tous travail magie. Et ça la âme au côté de la boloko. Et ça la âme nous se lié yango, mais au bomi yango, mais au côté qu'on maîtriser yango té. Et ça le coup la kaya bomi de qu'on aille Abel. Âme Abel a encore maîtriser yango té. Ok. C'est bibliquement. Oui, oui. Mais qui l'a déconné au ganga. Mais ça va qui a épisode comme au maïté. Parce que la monde est sous mon porte en tant que au maïté. Ça va y avoir qui est âme. Il y a Abel. Et ça âme et ça m'a cassé. Le seul personne qui a calmé âme Abel et ça Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Parce que nous avons besoin de Koufi. Va continuer l'hôtel. Va salir Makambu. Va bomina caméra. Mais en fait du compte, oh qui t'a dit l'ascenseur, caméra monsieur est là ici. Oui. Problème est ça nini. Bata marque wana, ba ame amine ne bongo, et senga rasiko yo. Tam ça santa qui peut wana. Voilà. Ba ame ça radical. Là c'est prophétique. Donc à côté ko kufate, ça qui a sentir qu'il y en a qui kufa. Il faut sentir en gros. Mais problème est ça la rasiko, il donc so ko mabatu mingi ça nini. La plupart abatu, asana ame ça grand. Il y a ça collé dans la bière, masanga, prémisse, l'otoko, baba boîte, toutes ces choses-là. So, bah, amouana, pour ça la protéger, et il faut avoir un père spirituel. Ce n'est pas n'importe quel père spirituel. Parce qu'il y a d'autres pères spirituels, il y a beaucoup emprisonnés par maman. Ah? Mais oui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont emprisonnés par maman. On appelle un démon. Un grand démon. Démon bongo. Maman. Azali ministre de la finance. Il y a Satan. Il y a Tatala Makamambongo. Au Monara épée. Comment on a noté? Nous avons des Belzéboul, nous avons appelé Lucifer. Ok. Lucifer attaqué plusieurs fois. Si on a encore ça, il y a le manga. Mais maman n'a pas été. Tu as le point de Ah, pour la monde on dirait ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Il y a d'autres âmes au côté au Bomangote. Au retour au monde pour lire en côté. Au rapport maîtriser en côté. Amane faut nous comme moyen. Ok, n'est pas ma grand maître, bah ça dit colonne, on va protéger pour amane côté au maillot. Ça c'est une fâche, c'est bon maillot. Yo moni saka ba magicien si ça bomi mutu to ça bomi mutu so la so ndako na été. Ya ngana saka so mutu so ya na église so la na église un mois de mon tour mama ya malanda na bureau. On a l'église problème ni. Il faut na yeba. Tam so bomi mutu. O problème so ba trouver l'église. Pe mutu marque wana tonga bomi mutu. Akabo tie moto ndenge ni l'église à Okota. À Okota. Parce que malédiction ça fait cause. Malédiction ça fait cause. Imaginez-vous papa. Je crois entre Moïse sacrificateur Élie, si je ne me trompe pas. Bible sur le banine. Akoufi. Mais Ebembenaye. Imaginez-vous, papa. Un homme de Dieu. Akoufi. Un prophète puissant. Akoufi. Mais la c'est un babélé. Satan qui a réclamé Amenaye. Alubi Gazéanga. Bilamba Lati. Eza Salite. Azaki Mutunanga. C'est-à-dire, malgré la présence à ange. Parce que ange Michael, ange Michael était. Parce que c'est un ange qui a attendu un séjour de mort pour sauver les chrétiens. Ange Michael était. Michael a chargé à séjour de mort. Il y a un moment même pasteur veut échouer. Pourquoi? Azoé va ça la prière. Azoé va que ange nini. Na combo de Jésus Christ de Nazareth. Quel ange que je vais envoyer pour nous libérer? Nous passons à séjour de mort. Tant qu'on de Michael. Michael a chargé à séjour de mort. Il y a un archange. Ouais, ça l'a chargé pour que le même sabbat dans ces jours des morts. N'a mon aïe. Oh. Ça n'a pas qu'on a tombé le bon qu'on a encore la bomanga.
Et ça Michael te. Na mona ye. La répété. Ce que le konga na zo ko sayo kenga la mona ange wana te. Que l'Éternel me tue. Pas condamné nga. Ce qui est soyé na ko talo la te. Et ça Michael te. Na mona ye. Mukolonga na mona ange wana azala mundele te. Mutu mundu te. Azala na peinture moko te moko par rapport à Nzamba moni à l'excellanga. Après le coup la bendien. Peinture mo marqué wana. Mais alata babilamba oyo ezalaka ya cuir et suka awa. Un géant, un costaud. Na mona ye. On attend un séjour de mort. Oui, tant un séjour de mort. Na mona ye. Yom ta qui peut ko bimisanga ko benda ngai. Papa, il y a des réalités. Il y a un moment même le tout ça ko échouer. Les pasteurs sont en train de échouer. Pourquoi? Parce que on a dit la défense il y a un tambola terre, mais yo li ko mi kotisa. Koza mutu passe va tuer le boko et ça les kama mukolo moko. Mais mutu e bazwa li bala no ba kenda na on a séjour de mort. On lingo so ngona mukolo moko, au moins ça passe à la grâce. Mutu ba kenda na bana no na séjour de mort. Bazwa bana na yo. Bah comme ça bango ba ki 5 4 5 yo lingi téléphone c'est ya na mukolo moko non tout d'abord yo so ka téléphone c'est mukolo moko il faut na nous yo moko etala na tata me na wezante kenini niveau prière ko na sante kenini ndango mo biloko wana Pona ndeko yo ba auteur bomi pa ndeko Ben ndeko Beni plutôt conseil européen dans la famille tant que l'homme spirituel. Bon, et pas qu'un homme spirituel vengeance ensemble ça. Cameroun nous avons pensé na ngai or s'adresser na oui. famille. Donc famille tu es belo comment vengeance ensemble ça. Il y a bomi mais peut pas bomi maraye. C'est le qu'on a moto. Au moins que à qui on s'est présenté ba kangaka na prison. Il peut pas bomi maraye. Parce que simbi am ya moto ça du colo. Donc tu conscient à l'autre ça kaka yango wana vengeance ensemble ça. Merci beaucoup famille Nyoso. Il y a des qu'on a vu sur Otsokufa, c'est ça mes condoléances. Autour de la partie physique, il dans la partie spirituelle. Parce que les gens, bah, on peut partir, bah, katika kababité, bah, nego lobe la sigé naï. Tous aïe tout hors sigé naï, mais le la Saint-Esprit zala, auto ben rabiso moro, bah, ça l'ensemble, moli mon songi, na révélé la marambo naï. Parce qu'il y a mon arelo à mon lili, na kata libanga, ya mon lili, na CP ya mai, nda bimisi, pour n'ande qu'on a biso Otsokufa. L'homme de Dialobi azaki déjà moto azana amwe munene mais peut-être mususu so iba ndekoni ba otala biso ba yebi mieux comportement ndeko na bango et mususu azaki trop d'alcool trop de nini et na ndeko oyo otikalo za envie il faut mieux baka oza mutu nini genre ya ba amo yo za nango komilinga te ko kangama to ko mila ba biloko oyo e ko kimisa bénédiction l'homme de Dieu pour que tu aies na souka émission lelo. Et il y a une vidéo autour de là-bas. Et sur qu'il est sur le toit, donc on a vu sur Israël Mutombo. Il y avait une fillette, je peux dire comme ça parce que je peux pas dire fillette parce que à comme déjà universitaire, elle a déjà une grande fille pour une filière déjà à niveau universitaire. Je m'excuse d'abord. Il y a un bébé sur réputation moi elle a déjà mukolo. Aïe par rapport que maman naïe, bakangiye, bakangisiye et pas maman galula. Alors, bakangi c'est pas manga la azala qui bonne. Bon et bongi 10 000 $. Ndakangi si maman na. Mais tant on expliquer biso sur les prisons. Yebe na moment ça na makala. Est-ce que zala qui doué dans monde spirituel pour bima na monde physique ou ezakara coïncidence à maramunenge ça la marana vie en moto. Papa il faut y que nous sommes des gendarmes de Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi des gendarmes sataniques. Assemblée pas maman langue. Bon, na habité. Na lina expliquer kaka eloko moko. Na tangi comme église. Assemblée pasteur. Na lina tanga comme église. Ngalula. Bon, oyo muto yebi mama Ngalula. Tala bien église moko. Bazalaka na mutasimba epeme bani ata Bible. Kanisa église wana bien. Ngala mutu boza te sona ba commentaire ba koko komela biso. Basimba epé pour la référence. Mutasimba epé
Nini, mais na makolo ya ta Bible. Tala, attention. Au moins ba grande église au monde papa. Et pombi ba gendarme ya Satan. L'église au monde oyo. Ba pasteur na ba gendarme. Ya Léviathan. Ba gendarme ya Belzébuth. Ba gendarme maman. Et ba moni le kolake kinganga lelo so simbate parce que ba pasteur ba prophète ba telemi il faut biso peut se camoufler. La maman là c'est en train de dire mais c'est gendarme. Mboka molili. So que c'est gendarme mboka molili te papa. La route beto le solomoko. D'accord l'homme de Dieu. Ngana uti voyage na route ko vuta na uti voyage na ye. Kop to beta kina ndeko biloko na kinango. Ndeko bisinga no yo kende sokola lokola tokitika sokola avion kende sokola ngape na pema yo pope mabongo ya. Na kena sokoli na na fandi to beta kalikil ndeko melinga $20,000. 20,000. Nebise ndeko na souffrir na zamba mbongo nanga. Et ben ma problème, maman botika bisinga kino funda na bite totika zamba yo. So na ko sonkola bomanga ndeko wana mwasi na bela liboma mukolo mbongo na ngeso sila mukolo ndeko wana zo sala nini azobika mwasi na azobika mena ko kanga ngate déjà soki déjà mutu maman pasteur soi-disant azokamba église azui déjà mutayibi $10,000 papa eza na bato yo ngano tozo kemba pour nzamba kutisi biso na bato bakaba ba $100,000 te ngano tozo kemba parce que nano nzamba ko simba motema mutu te que non prophète Jésus de moni atambola makola mutu ke kufia papa zo 50,000 qui sont ba jeep na to kute na ete Nzamba tinda ta bato bongo. parce que ça na mutu mususu papa nzamba simbi motema akotoka ba 100,000 pe ndekweli to beti solo mususu. Amen. Mais c'est pas problème mais ça là yibio 10,000. Mais ozo ondima okende okota nganga. Otika nzambo apesa ba million. Vous devez se comprendre. OK. C'est-à-dire na kati ya maman wana déjà dena utolo banayo bani ata Bible. Ça gendarme. Mais ba gendarme yani ata Bible. Sodo ba présenter wana na li Congo ba présenter wana bazo la kisabino biso to sala la critique te biso to sa ba vengeance to za bato na makolo na biso to nyati to présenter na zelo mususu na tani kombe décide parce que aucun mutu yo mama pasteur aucun nganga kopo nganga lobi na yo ke mama wana asa innocent mais osaka na confiance nganga te olongo die lisusu aucun na ye na kitambo soki na mbinza soki na nzela mai mais oyoki karate si oyo zuye côté prison. Il faut savoir une chose mitumba ya butu soki ba butu so balongi yote problème c'est problème banganga te na domaine spirituel maman pasteur asaki te ko kendoluka teka ateka mama wana OK. tellement que âme de l'autre spirituel et ça na ba âme mususu bateka angote elle était à sa faire. Et les trois, à ça beaucoup là-bas fait. Dès que nous expliqué yo, bah am c'est ça am simba kate. Ya est-ce que simba am ya mama wana, mais oh tala c'est comme de défendre maman na. Et moi na wana kotala, o asa de l'autre côté, asa pe de l'autre côté. Moi na muké. Les dieux des orphelins et les dieux des veuves gagnent. Le problème on gagne contre la spiritualité, maman wana c'est inventeur des âmes. Dès ce qui est la zone de Banabiso, à Kenda qui dépasse à la vente. Il y a un bon ensemble, bon, c'est la prudent. Pas ça la prudent. De Goli. Bon ensemble, bon, c'est la prudent. Poison. Et vous t'as musikate. Kabato ça la bangoana. Donc, bon mayo. Il y a un bon de Goli. Nazara na camarade té. Na tambola kanga moko. So moninga na camarade, c'est que moi na nga na so kamba. Je n'ai pas des amis. Effectivement. Je n'ai pas des amis. Donc, pas nanga. Maman wana azali ozo accomplir je crois Ézéchiel chapitre 13 verset 18 ce sont des vendeurs des âmes azali ndeko luka place ni na oteka molimo maman wana pour soit ministère mataye
parce que ça déjà mutu na kati naza déjà na makila ya banganga ngantenge na zabwe na sali bonganga tembele mais ceux qui le london ko li même mutu ayibi ngelo no ko tanga na te oui bi conséquence les conséquences tala kaka mutu andimi ke akenda dépenser na yeba mbongo wana pona ko corrompre ba magistrat que me mutu akenda ko taka kaso bitumbo ezala ki physique spirituel à longo là on a partie spirituelle comme ça on a partie physique à côté sur la partie moko physique le ko le lukela ki mamana vente amnaï ya aminaï kota na kata boloko le ko la koki yango te c'est pourquoi na kota on a physique donc c'est-à-dire na domaine spirituel ce qui le ko la ko bundisi mutu spirituellement koki était il faut me mangoper aussi na physique domaine moko zali physique nte yango moni pasteur boli bisanga na langage asa ensemble te. Gloire à Dieu l'homme de Dieu parce que o expliquer biso clairement et dans moment où yo de to bandaki mission de to commis vers la fin ba to ba se poser ba question beli ce que ndenge ni to woyi ba ke amna ngeza vandi to lo bango awati parce que ça la mutu musto lobi awa et musu bazana muna mobile ni ayoki et créer le pétrouble numéro de téléphone ezani il faut tout lever la ngoka ka mission abenga te papa bongisi mission otoya kuloba mutu aye bakomaki amina yeza ni nezo lakisa amina za vandi et loko ni nezo lakisa kaza ba prison de le banzambe to soki sango bongo te. Amen. Pourquoi? Parce que mon bal a cotu ko bobote déjà bana 4 bana nizo boto bana prison bongo so oyo yeba ke mo sino za na prison sani arole mapé mutema awale motema ba mo so yé mo bala za prison ça kapona ba c'était tout comme mobile pas kotoza tout comme moi c'est pas kotoza so yé pe so kale bi motema na biloko to kotanga ya za dinité yé pas se retrouver na 4 so que lembi mobile moi c'est pas lembiti ba lembani de foutre le bas et que ça là que mutunyo surtout a courage ya konuka délivrance même des pasteurs biloko to koloba wana na mikolo ya même des pasteurs bakoyeba ke bakoy comment que na kotuko ka délivrance nanga ya ba homme de Dieu to dirigeant ba na téléphone ça là bo simba bo kende besoin de savoir. Donc le numéro de notre téléphone est allé plus 243 85 61 94 94 0 et le numéro de notre est allé plus 243 81 41 88 012 et le numéro de biso wana bandeko babosa na pété toza na bana na kati ba kufelina na kati kufelina bana bazamikieux il avait d'autres personnes ba meka ko la kabiso tilelo ba réalisateur nzamba pambola bandeko nyo surtout op ya motema mawa oti de ba continuaka mais toza penza na bezo aussi ya ba partenaire on ba kotuko sunga biso pona charge wana ya bana pe ba veuve je crois bozo mona sport ndenge ni les koleka donc toza ba veuve otozo bokola toza aussi na des orphelins otoza ko bokola bato ya motema malam ba bosana te même na niveau MP ça même na niveau ya Orange Money basunga biso poto bokola bana wana c'est qui ba numéro pesi biso yango pesa pona orphelinat et si qui pona kubenga pe papa je suis qui tout là pona resembler na surtout mutunyo surtout asa na besoin de différence abenga OK to tseli mutu montate to sengi pe mutu mbongo te benga okotso so orientation et vous allez le malam ce qui mutazana Kinshasa to église na biso to zali na commune à Limete na Kingabwa point chaud avenue Mosengu numéro 42 sur retourne car prophète Josué donc automatiquement ba kola kisaya. Merci beaucoup l'homme de Dieu parce qu'il est arrivé na bino nde boye lelo bo révéler peuple de Dieu et bo révéler sous bandeko oyo ba bungisi ba famille na au moins na maman za na prison tozu éclaircissement par rapport ya ba prison satanique potomiye ba pe na ndenge ni to se protéger la partie physique nga nazongisi longo nya mingi na présence na bino et tant que to na o lisusu to lobela pour ko expliquer toujours peuple de Dieu bazala toujours na présence en Zambie. Merci na bande gonyo so batala kibiso merci na muto sabona merci pe na muto sabona te s'abonner na chaîne pour que vous aurez émission sur oyerolega na oyeseka l'homme de Dieu. Mot de la fin. Mot de la fin c'est que Nzambe a pambola bana Nzambe no surtout et bazalo aussi na confiance en Nzambe que biso tout tozaki ko kangama biso tout tozaki ko tekama ndenge na solo bana bino. Moi j'ai fait au moins 3 mois na 4 séjours de mort et na koluka na Nzambe et tant on a quand même un séjour de mort et le ngolo bateki nazalaki païen ngazante ke nazali consacré comme un prophète c'est-à-dire que au retour à l'ozo sambela mais on a pas problème au isa kolanda yo donc c'est-à-dire que Pierre près de Jésus
azali pe na ba problème au Christ a bien toute la nuit talaka ka Jésus Christ a bonté butu le sadra de bitu yangana yo butu mo bimba Jésus Christ ko tozala 10 yangana yo ko tozala pe 5 yangana yo mais ce qui est ndeko nyonso tozana besoin ya délivrance abenga biso même ba ndeko bazana poto to la Congo to ko orienter bango vraiment et mot de la fin na pesi mbote na Sephora Isau mwana na ngawana na lingaki mingi et na bosane pe mama Eliane et sans oublier maman Christiane maman Israël bazaka mo mingi et kolo a batela bango penza merci kolo abatela biso soki Jésus Christ de Nazareth azongité to kutane susu na plateau kitoko ya Biso télévision. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.